Ma Mission TV, le miroir du monde. Constant Moko, Tosalela Kibino, Mukolo samedi 24 décembre 2022, Oyo. Caméra, ya ma mission télévision. Et Tambola qui n'a la plupart, ya ba centre d'enrôlement, ya Seni. Kasi ezala qui n'a pas fermé. Suite, il y a insuffisance, il y a matériel dans le centre. Il y a un qui que le centre est belé et fonctionne dans un mais population congolaise, et Zangaki Kolobate, pour répondre qui présent depuis 5 ans dans le centre, mais comme à midi, à taille le remoroté. Mais l'image est telle que Denis Kadima, le numéro 1, Yasseni, à Outaki Bongo, qu'on s'enrôle dans la Gombe, ou il y a Beki Bakinois Nyoso, Bakino s'enrôler. Maman, botte les mains. Problème est yo kende kaka ko s'enrôler. Maman, ma fa bino bo vandi boye bo kende ko s'enrôler maté. Yangana oye koteka na o mapa. Mama likamute bolemba te. Soki machine ye bo kende ko s'enrôler. Mama yo poke ite. Mama na kete machine ezate. Machine ezate na moni eloko akesala te yango no basama pana salini na kete ka. Mama mbote. Mama bovandi boye bo kende ko s'enrôler te. To bimi 5h. To siboni toto to bimi to kende na ba 6h awa. Machine ezate. Oh, machine ezate ndenge ni lelo ezale 24. Machine ezate na Bisengo, école Bisengo. Na quartier 12 na Njili. Ezate. Toke mangobo, babi toke mangobo machine ezate. Eza na venture. Ekomi na venture. Mais tolobi boye to kende enrôlement. Enrôlement wana ezali pona biso ezali malamu pona biso mutu na mutu fo akende ko s'enrôler. Papa, botelemi boye bovandi boye bobi mabiso nyoso tokende ekola Bisengo. Mama. Machine ezate. To s'enrôler ndeni machine ezate. Depuis moi basalite. Depuis moi basalite. To kende ndeni. Machine ezate na ngote. Batu bazoya bazozonga, bazokona machine. Bon, mama wana na yoki bino wana bino batu bolobi. Mais pour la biso to sengi na bino ezala machine. Batie yango même na Kimbantseke, même batie yango wapi. Et tant que maman congolaise faut ko kende ko s'enrôler. Toyokani ba mama. Nandeni. Bango ba votera batu na bango déjà. Attends voter, mutu yo voter bimarate. To voter Fayulu, abimite ba temu. Ba mama, bote les mains. Problème ezalité. Yo kende kaka ko s'enrôler. Mama ma fa bino bo vandi boye bo kende ko s'enrôler maté. Yangana oye koteka na o mapa. Mama likamute bolemba te. Soki machine ye bo kende ko s'enrôler. Mama yo poke ite. Mama na kete machine ezate. Machine ezate na moni eloko akesala te yango no basama pana salini na kete ka. Constant mususu tosali ezali que qualité ya ba carte électeur oyo seni azali ko livrer toyebite to loba faute ya ba personnel to faute ya ba matériel ya Denis Kadima oyo akendaki ko somba na Séoul na Chine. Bino moko bota la berere eza na ba carte oyo ya liboso ezali nde qualité ya photo ezali mabe makasi ezali ko bima noir et blanc quelque soit ozali mutu ya pembe to pozali zimwindu bokobima kaka ndenge moko. Bota la neti photo oyo on dirait kaka ba dessin ya crayon basa la rabat na maternelle pour que ba colorer yango en couleur. Photo pe bozali komona botala yango bien ezali nde elongi ya chef de l'état Fatou Beton mais soki peno tali on dirait yete oyo abimi na ye penza lokola mukombo so na zamba oyo pe mususu soko tali yango on dirait Hitler côté mususu azo malokola Charlie Chaplin oyo kuta kweleki nde libabe elongi ezali komona na te kaka butu na butu on dirait 10h30 yami balé ezali soko baloli na sima ya carte au moment na ba kombo ba province mususu et komami na yango na ba faute
Soko songa liboso côté ya identité na bakombo ya batu ezali nango ko efasame et puis bazali ko remettre yango kaka bongo sans plastification. Soki bakangi yo photo carte bimi ba kopesa yo moko zwa yango malembe tina cyber café to na imprimerie moko okende kofuta 1500 moko kapona plastification. Nganga Nzambe le cardinal Fridolin Ambongo yepe le rôle azali citoyen congolais akendaki kosala enrôlement na ye na paroisse Saint Raphaël na première île limité tango avani na machine bakangi ye photo pe ba remettre ye carte mon cardinal atali qualité ya carte aningisi mutu et bongo tango atali photo mon cardinal aleli alobi que atuna mutu akangi ye nanu photo papa oyo nga nazali komona ezali ngai informaticien répondre ye oui mon cardinal ezali yo yepe le rôle azalaka banki te abambola ki eli sous deuxième question o ezali ngai na mokili mususu to na mokili oyo tozali informaticien pe na ngambu na ye ba réponse ezangi te ayebisi mo cardinal ezali photo ya machine ya nouvelle technologie mo cardinal pa bimi na malembe tanga komi na bureau na ye atalisi carte na ye na ba collaborateur ni nyonso mais ata mutu moko te azali ko reconnaître ye malamoko abengi équipe na ye ya communication pour na basala nanu message oyo binomoko boyo kandenge asololaki. Aujourd'hui, j'ai trouvé le temps de passer me faire enrôler parce que je crois aux élections, je crois que de bonnes élections peuvent changer le devenir du peuple congolais. Je suis arrivé dans ce centre, ici au collège Saint-Raphaël. J'ai été très bien reçu par le personnel commué au service, très gentil, même s'ils travaillent un peu dans un cadre pas très élégant, mais ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté, ils font très bien leur travail. Et le service a été fait comme il se doit. J'ai seulement constaté que la qualité de la carte qui m'a été délivrée, on dirait une copie. L'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant. J'ai eu un peu comme l'impression qu'en 2015, en 2005, la carte avait meilleure qualité. Et puis en 2015, 16, au fur et à mesure qu'on avance, la qualité diminue. Ce serait quand même bien que le service de la CENI veille un peu à ça. Pour le reste, si j'ai un message pour la population, c'est plutôt un message d'encouragement, de mobilisation, de sensibilisation pour que tous ceux qui ont l'âge et qui remplissent les conditions de se faire enrôler puissent venir nombreux, parce que c'est de cela que dépendra demain la qualité des élections. À partir de l'enrôlement, nous saurons par circonscription combien de sièges revient, et plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix lors des élections. Donc, aux uns et aux autres, c'est plutôt cette invitation à aller nous faire enregistrer, enrôler. Oyo penza ezali pasi pe mawa po na mboka na biso botala ndenge ba joint ya CENI bazali ko travailler na ba condition moko ya malamu te po na kokanga photo il faut amata likolo ya ban abandi ko tambwisa machine on dirait mutazali ko tourner clip akende na droite esimbite azongi na gauche rien kaka akeli boso na sima mapapa na mapapa tina suka monike ezali likambo nini akangi bana moko photo bongo tieke remettre mutu carte mwindu atelongi pamba ezali komona na te tokosenga pene na IGF akota nanu makambo ya CENI oyo po mosolo ya République démocratique du Congo ebimi ebele pour que abanda ba séance ya ba enrôlement et surtout ba photo ya publié qui a relaxé biso ka ngene ko soma matériel ya kafu oyo memi technologie ya sika na ba élection ya 2023 nzokande ezali penza mutu pasi oyo bolukeli nde ba congolais problème na ba policier na butu po tango ba kosenga ye identité tango policier ko tala mona molili ya sika ya photo
donc ekoratete amende pena ya 500 000. Oboy olali na kasho ngungi ya kasho aswayo obela malaria les mêmes jours ya 4 plus mokoka mawa. Ma mission TV. Masolo ya kwanga totikela bateke na basali kwanga kasi district ya Funa botikela maître Rodrigue Ramazani bana ya quartier Lubudi na commune ya Banalungwa bafandaki maboko na matama esengo ya Noël ekomelaki bango kutu te babosanaki ke Noël ezalaka nde le 25 décembre. Lokola Nzambe atonda bolingo atiela bango sauveur na kati ya commune po na kobundelaka na kolobelaka bango na batongo ya le 25 décembre 2022 oyo babiton ya quartier Lubudi bazwaki mobange na surprise ya Noël oyo kutu hôtel de ville ya Kinshasa na gouvernement central bapesi bango te bayaya bavandaki kaka na avenue ndenge bavandaka baza kobule nini bakosala mpona bamai ekotelaki bango na mapangu ebima oyo ezalaki koze na mvula oyo enokaki le 12 décembre oyo na ville province ya Kinshasa ebomaki batu ebele na la plupart ya bakomine bamona kaka boye charroi automobile ekotela bango na quartier etia mobange na panike wala nani yo wala nani tango bapusalaki pembeni mpona koyeba mutu moko na bango tango atali kaka na kati ya mutuka amona maître Rodrigue akangaki motema te aganga Rodrigue Ramazani mala moko banzembo ebanda mpona kotalisa esengo na bango na mitema ko toujours yango Père Noël ya bana Lubudi ezalaki nde Rodrigue Ramazani. Tango akitina mutuka abandaki nde kokota parcelle par parcelle pona kotala ba famille oyo bandako edindaki ba oyo pe bandako ekoyaki surtout na ba oyo ba perdaki ba vie ya bandeko na bango bino moko botala ndenge ba mama bayambaki ye na esengo makasi pe ba betaki kati ya koluka solution ya bien pona bana Bandalungwa. C'est plus grave. Plus grave que la dernière fois qu'on C'était en 2019. Non, moi je suis venu en 2020. Quand 2021. J'étais venu en 2020. Et j'avais annoncé ça. Attends, on a Moni Rivière, on a Tali, Navi. Il faut pas drainer Rivière. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait. Baluka, Miss Batou, la capacité à Kosala Moussala. Kupana o basabala mikele lo so kutabeli. Et ça charge à parole. Bamisu basaba fait. Des pères des mères, nous sommes des mères, nous sommes des pères, si vous. Si on a bâti la biseau qui rage avant bandako ya kobonga il faut attirer maya makelele mana yaki awa na 2021 si tozaki na okune pa bayana lobaki yango na bayaki tanki bokosala mosala ya drainage ya rivière makelele situation aux la plus grave. Les lots sont une année après le passage. Situation comme grave pour les gars. Je ne dis pas ça à collecter en tout. Tu n'as pas moi tout ça à la ville. Malheureusement, on a évité ma continuation. D'abord, le dossier de ça n'a pas passé la situation est cool. Avec mais la suite est si je peux compter après, passe à la ligne banque, tu vas dans la ligne effectivement, dans un conscient qui autour ça peut-être ça et c'est extraordinaire. Mais c'est bandé ma classe on a ça on a ça qui
gouverneur à ville à Kinshasa. Ah, moi, la bataille, il y a Moussika Tepembe. Qu'est-ce qu'ils ont fait de situation? Bon, et commis. Après, pourquoi mais ça mais l'après, le gouverneur c'est prévoir. On y m'a beaucoup battu, ça le yégueté, il y a sentiment, il y a succès, il y a responsabilité. Et ça tant que population n'a pas besoin. Si Maya Kosolo là ba maman abukana kité abenda ki ba jeune ya quartier Mopanzi pour na kopesa bango moral topé kola ki sa bango ba instrument ya mosala memela ki bango pour na kosala mosala ya komimisa bazelo na mapangu ya ko évacuer mai etonda ki na bandaku et surtout na ko fungola ba caniveau de sorte que mai eleganaka nanu malembe avant kirage ya rivière Makelele et Salima lokola ayaki mobimba bien tenu na ya mosala na makolo butelenda pa una epe ezalaki na pointe mbala moko ba kaboli ba équipe ba kiti pona kosala kirage ya caniveau. Likolo kaka na fiske kaka image Tala na moment oyo maître Rodrigue Ramazani azali kosala mosala gouverneur ya ville ya Kinshasa afanda ina nanda kusheye azali koyoka balle de match album ya sika ya papa chéri Jibe pia na moto pamba bien ba bouteille ya champagne na table bazala bango kusepela ba député nationaux ya Funa na ba député provinciaux ya Bandalungwa bango kutu ba bosana ginde population awa esi ba bomisa ki bangombe bantaba ba soso kutu koloba te ba azali na bango komela masanga baza ko jouir na $21,000 mokoka bazwaka fin du mois na Assemblée nationale donc mawana bango ba lobi population akufa na banzala na yi kasi na nyonso oyo bomoni maître Rodrigue Ramazani lisu ya envol motema ya Delice Sanga alobela ki tina ya descente na ye mukolo ya Noël boyoka communication toyaki awa lelo nakanisi pona kutala bandeko oyo balolenge nini bakobika après ba inondation oyo esalamaki na mikolo ya le 12 na le 13 mbulo ya makasi ebetaki na Kinshasa esalaki ete bato misusu bawa mais lelo nayaki personnellement mukolo ya Noël pona kutala ndenge nini bakobika ndenge nini bazobika Noël mais nakobima na quartier de Ludi na pasi na motema responsabilité na biso etant que ba leader ya oyo ezali ya koporter mongongo ya quartier po ete bato bavandaka na bakonzi ya commune bakonzi ya ville bakonzi ya l'état gouvernement central batala problème na quartier bazwa ba mesure oyo esengeli nakanisi désormais ezali etumba na biso etumba nanga personnellement lolenge na bundaka bitumba ya stade municipal ya Bandal lolenge na bundaka etumba ya problème d'akisa ya délinquance juvénile na zwipe likambo ba inondation oyo ya rivière Makelele tokomema ngo na motema tokokende na mokisika nyonso esengeli kokende nde toyaki na mwa ba outillage ya moke ya kopesa population parce que ba besoin est énorme nayebi ke na ba moyen na biso ya moke oyo ba moyen privé tokokoka mpenza kozwa solution esengeli te la seule personne a kozwa solution na likambo ezali l'état il faut intervenir mais pour l'état intervenir esengeli biso ba leader d'opinion ya commune pe na population ya ba quartier oyo eza na ba problème oyo totelema toloba tomema mbongo ya population na biso pour que finalement l'état atala esika bango bavandi aya komisela bango lolenge nini bazovivre parce que c'est inacceptable oyo tozovivre oyo ezali scandale humanitaire ezali catastrophe naturelle nayebi te tozela te ezala à 1000 km à Kinshasa pour que to se rendre compte réellement que bateau va vivre dans condition à bien n'indimité qu'un gouvernement responsable tant au niveau et hôtel de ville que dans le niveau et gouvernement central à Rogondima ba condition au peuple à vivre c'est inacceptable donc visite nanga lelo ils allaient qui a réconfort et compassion vis-à-vis de la population. Merci. Boyende ezalaka oyo sali maître Rodrigue yebaka ke district ya Funa babengi yo lokumu ya Funa
kutu bana bandalungwa balobina yebisa yo na 2023 olinga te bango mokonde bakende kotiela yo candidature na députation nationale. Voilà bango eza ya yo ya sûr yali kukumate. Et puis na présidentielle ya 2023 bango balobi président ya parti politique en vol Delis Esangande candidat na bango oyo akotia tembe ameka kotia libaya akomona yango le 20 décembre 2023 oyo na ba bureau de vote ndenge bakobima na ba 0 voix. Rodrigue Kamazani bataboye soki bakomi 10 na ba district c'est que ba district na biso eza ko sepela. On n'aime pas les pays comme ça. Rodrigue Kamazani, on n'aime pas les pays comme ça.